ndeko moi aza na kati ya salo ana mbongo moko ya programmé $300 pour le lo momboy nzamba bipesa nyonso yana moko aza na $150 yana moko aza na $160 yana moko aza na $250 yana moko aza na $38 yana moko aza na mbongo loyer bino nyonso bo pesa dossier ya nani mais na linga quand même pour na conclure na dossier nanga oyo bato oyo bazolo ba réaliser bo autoriser na lobango donc dossier ya comment on appelle ça ya loyer qu'est-ce qui s'est passé bato bazo mona extrêmement ya prédication na ngai oyo lekana epa ya bato naza content ya komona que j'ai des ennemis na mboka oyo denile sita on a ça ba live nga ba appel de fond na sala na arche. L'appel de fond est biblique, oui. Le prophétisme biblique avec appel existe, oui. Bah benga église moko songolo et pas un prophète Abraham ça fait une année. Alors na teyaki en plein air na sala direct et ça même la page nanga muto ali kolotala à mon prédication les na page nanga c'est une belle prédication to tchango lobby bola na de A à Z. Il y a un journaliste que je ne peux pas citer le nom oyo na ko matsaité. Journaliste wana azali parmi les journalistes oyo bazana mboko akati moso moko oyo na kati ya prophétie wana nazalai ko prier te ke na sengi muto azwa mbongo na yete j'ai prophétisé sur quelqu'un avec des preuves à l'appui oyo zo senga qu'il fallait ça la sacrifice et sacrifice wana par rapport na makamuna ye et j'ai prophétisé sur ces gens-là. Et entre autres, Azaï n'a doute à certaines choses. Aza même na makamuna epe Azaï na mongo. Mais Azaï n'a problème, monsieur Azaï n'a problème. Miso, bah monsieur n'a problème. Plus de 15 personnes au sein bino qu'on invité bino bota le lokwana. Des grandes prophéties à haut niveau. Quand on fait une prophétie de haut niveau, des fois Dieu peut demander à quelqu'un de faire un sacrifice. Des fois, maroma katika ka moso. Oh, ils ont un sens coup tout par rapport à mon à mon à loyer awa. Ayanango. Non, la prophétie n'était pas comme ça. Le message, même quand ce génération on a salué, a komelinga ponango. Donc, na sengi na journaliste, na sengi nga pardon. Na bureau église, pour to bengi Vincent Tulus, to bengi Aïcha Okoko, to bengi. Donc, azak na circuit moro songolo, oyo, bakande bazan na voyage na Lumbashi. To bengi, to lakisier Herrera Sali, a sengi nga pardon. Alors, il y a la comédie. On ne fait pas la comédie. On ne fait pas la comédie sur la vie de quelqu'un. Je suis un prophète, nan camarade n'a été. À Sengi, pardon, à Benginga Patia Lumbashi, je mets témoin, Vincent Toulouse, que à Tchakiango pour qu'à l'intention kaka, à ça la à ces pélistations qui battent. Faux. Donc, il y a to accorder pardon mais na senga qui a retiré et le wana malgré a retiré gango na page na e na ba tutero ba salaki ne a salaki gango intentionnellement pour ba laxaki que tu as fait ça intentionnellement parce que ce gars saki m'a bêté anga senga pardonné ce gars saki m'a bêté alinga retiré gango na page na été je ne cite pas son nom parce que j'avais le droit de me porter plainte sur le monsieur mais je suis un pasteur n'a de porter plainte ndengeni l'histoire est revenue wapi. Moi, il n'a pas sa source d'histoire parce que il y a une émission que moi j'ai fait il y a quelques jours. Oh, Nazo Laksa va bien fait. Il y a maman Denise Nakero, Nazo Laksa Pati, Nazo Laksa Batumusus, Nakumisa Rapé, première dame Nyonso Mboko, Nakumisa Bango, Eza Maman Livre, Nakumisa Gaye, Banana, Nakumisa Gaye, Nakumisa Batos. Pourquoi ça Nakumisi maman Denise Nakero commis problème? J'ai fait ça. Par rapport à axe nini Nakero azo travailler comme azana bateau bako explosé ba bien fait na été bateau bazo mona que non maman nazo sa action c'est faux la maman fait des actions même ato lingi mututé mais ndima action quand même moninga zo sala ba axe ba bourse na expliquer biloko ya sali na mboko na ba petit moyen ya zanango oyo akoye ko sala na ba soutien oyo bazo pese mike ezala ba beda sur ezala musalo bazako sala c'est ce qui a fait que na kenaki na émission na grand journaliste moko pour na meka kozwa ba axe bilan du président de la République pendant 3 ans et n'a expliqué makambo mboso asali n'a expliqué bato ba fingi mboso na député mo ke mboso azo sala le roté ikaka ko loba makambo président de la République na laksaki impact ya mboso. Pourquoi
et il a commencé quand? Naye ko expliquer pe ce que Ngobila fait na grand marché, n'engazo tonga grand marché matériel et commis financement ezali ba tonga le bâtiment le plus imposant parmi les bâtiments à Congo, parmi le meilleur marché de l'Afrique et du monde. Donc na expliquer biloko wana nde batuana na éviter quelle intention nde bakei bango nyonso ba se réagir pour na kosuye ngai je fais pas le combat avec vous, vous faites le combat avec Dieu. Et le Dieu que vous avez commencé à faire le combat, délai ça m'a polélé. Ngana ko yate pona loba. Di pesa mbongo nyoso aloye ya gotika non. Bonimbo to yebisi que tu as tordu le sens de l'émission. Tu as tordu le sens du campagne parce que campagne on est célébrée depuis 1 an. Comment est bimi lelo bakataka Avant de continuer, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Et ça l'idée ba presque une année. Botuna prophète Abraham, tokotie la bino émission ana mubimba. Banda ba prophétie nyon sur la délivrance na sali. Ils ont tordu le sens du mot pour la construire de l'escandale ba salanga na émission muso ya kokata katanga ndam merci. Bo penga tipo nandimi. Bo pesinga warrior nandimi. Bo pezisco chronipasta nandimi. Bo penga nyoso lelo bo komi na passer loyer monsieur loyer nandimi yango mais bo suka. Parce que bo kokangate bo diminuer impact bozo mona kutu nde mokili ezolanda makamunyo so tozo sala. Vraiment je regrette beaucoup. Na pardonné journaliste wana, je t'ai ton nom, que Dieu te pardonne, il y a rien. Donc makambo nani tozongela tamusu lobby ou après lobby to pesa bino annonce pour na ko silisa makambo o nangana loba sur chambre 26 na pesa pe makambo ya nani prophétie chambre 26 to loba pe makambo ya Yakabund pour n'appeler Sabino le dessus de table, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe réellement avec des éléments concrets. Na koloba makambo ngobila, pourquoi grand marché, na koloba makambo mboso, na koloba makambo belé et puis ba live monsieur koya, et ça ba live nanga ya prière. Donc je voulais aujourd'hui na épingler les camarades de FAO, c'est triste, des FAO a été plairé. Malheureusement, à niveau n'a été, il y avait que 2 financements au Totangi, 10 000, na 25 000, où ils allaient insolites et Outaki et pas ya gouverneur, ça fait 35 000, ce qui a été investi. À part avion, Bakela Ozoye, Tiaya Awa. Il a été maltraité. Il n'a jamais été décoré, décorté. Bon, est-ce que Bakoye peut saler décoration vraiment gratuitement avec des petits frais en tant que quelqu'un qui a fait? Qu'est-ce que Defao a fait? On saura ça. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais Descartes est parti sans être décoré. Papa m'a été décoré, tout le monde a été décoré, sauf Descartes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, merci na Chaka Congo. Ngai nazali mulobeli ya peuple. Ngai nazali mutu oyo nazo expliquer makambo ya film na étape ni to komi na banani na ko expliquer on a live zoya, je vais vous annoncer ça à partir de lobby jour ni to ça la live voilà. Mais en attendant lelo, merci na ba bino so bolandi biso des milliers de personnes, des milliers de vies oyo to moni botali biso na ba Facebook, botali biso na YouTube, botali biso na TikTok, boza ebele na biso na TikTok so boza combien était, mais au moins vous étiez très nombreux. Oh na zolo ba ah ezaka Facebook, oh na moni mais toketi ba 1500, 1400 1600 tilikolo. Merci beaucoup na confiance au bossa libiso na ebike bolandi bo pesa version de fête aux la Dio Salemba na ba émission na live autozo la liboso à la barre pour aya koloba ndenge chaka za clair na koloba uleto jijaka to bengaka to bombier to ya obimisa Dio Salemba après to sali confrontation to yeba ki eki awa to benga pe émission ezoya to benga manda to benga bato na nyoso en direct pour baya compte tenu de temps yango to lingi to loba na bino boy archi de Noé mercredi à partir de mercredi à 16h campagne ça chaque jour bikamweza vendredi nzondo zo kwea écran prophétique zo sala dimanche bota la biso en direct mercredi vendredi dimanche nzambe asali grâce que bozongi ebele pe bozolandanga na église pona mapamboli. J'annonce l'arrivée du grand mécène, le grand patron des patrons, Otobengi Nakombo Yabe Dachou, de retour avec King Lova Bakenamo Bakoje, Libanda, Tere Yako Beba Lissu Sultan Bambaye. Donc, l'ongo y a la maman Denise Moussala qui togo sala. Nzambe Apamolayo, la première dame, Oyo Yabisu Amboka, Nzambe Apamolayo. Le président Félix Tshisekedi, encouragement. Nakoya Naba dossier wana, na live Ozoya,
P n'a expliqué Bino qu'est-ce qui s'est passé avec Amound et pourquoi il a été chassé du parti et comment et quelles sont les conséquences. Qu'est-ce que Dieu avait dit, qu'est-ce que Dieu dira et quelle est la prophétie du pays. Je ne peux pas parler ça comme ça. Nakatsa Melimelo, Natche Liboko. Oh, nyon soit maladie, azwa miracle au nom de Jésus. Oh, nyon soit botakate, azwa miracle au nom de Jésus. Oh, azala ba difficulté, azwa miracle au nom de Jésus. Oh, ya bongola na mute mate pesa mute me pa na Yesu au nom de Jésus. Oh, ya zana ba problème songolo, azwa solution na pokwa lelo na komo na Yesu. Na bénir peuple nyon so elaninga, na bénir président République, gouvernement, Sénat, Parlement, na bénir ba bourgmestre, gouverneur ya ba région nyoso, na bénir ba tu nyoso, na bénir ngobila pour la contribution monnaie au Pessi. Nzambe vraiment abaxilo ebele ministère culture art Tchaka Congo na organisation nyonso malgré ma bezali Nzambe nangai apambola bino. Donc Defao a été mal plairé, Defao a été mal soutenu. Defao bokori ko senga emongo ya concerté, bokori pe ko senga emongo ya discuter. Malgré Tchaka Congo akore ko sa l'organisation bobo yebsa non, nous-mêmes on prend en charge pour notre frère, pour notre aîné. Non, nous-mêmes on veut en charge. C'est là où on veut les leaders. Alors, on dit que patron na binoté. Donc, vous avez tous les musiciens, l'andi Mamadolf, Aloba habite aux la patronté, la kataba musique. Pour la moni, il y a solo. Vieux des fois à Koufi, moto pe salam nani, bro ya, la grand anagnoso, bobi non, tous à tombe, tous à bouille, tous à studio, bo pesimong. Chaque yaga 20 000 yango kenego mema musicien na studio. Chaque 20 000 yango kenego tia place des artistes pour ba musicien soba sepela ba beta. Yenge ça la plaisir que ba grand musicien bozu mong on a bien ils ont impacté parce que mong on a bien bolé à ngopena batuté. Moi je crois que surtout là pourquoi ndoto na kataki opo na biki bato a pétage ba ebele bato mutu ba ebele ya ona yo kato ndoto pour rien pour au monde de fa bato ayaka ko beta. So a beta beta ka bato. Na moni loko de fa ko sala téléphone bimela mutu moko o asali o mabe mutu nyoso ala te la te ko bimela Tchaka Congo te po Tchaka Congo azo 1200 na ye asali la ba dépasse. Alors bato bala nyunga de fa kende ata na famille tigata moi eloko na cessé pour permettre famille ona ezo consolation pour awande na Tchaka Sokoda peut-être gouverneur peut-être nani moko donc mboka mobimba bané Congo boleli de fa bien té bané Congo boleli de fa tepo azande konabino direct de sang bien kaza international bien kaza nan a pas modéro ou asalagi l'effort ya koko sala akendai déjà na confère wata en tout cas de fa olikamote sike ozali ozamouei na ibi ki ba oui ba yoka ate biso la réveil mais na lobi boy oyo lingo sala ngai en tout cas na tikio au pété et ce qu'on s'allie te fa au pété c'est au pété sauf tikaye pété là-haut et c'est comme ça que Dieu te bénisse. Merci.